Pasteur Mike a sali de l'eau pourquoi il a démissionné dans Maman Diabo. Ça par rapport à Nini. Il a aussi Batusoni, surtout si Madiabo sonne comment. Non, il a vite compris que derrière bêtise on sauté bien Madiabo ana simanango pour ne pas qu'il va continuer car ko saluer yango milongo la tikabango. Derrière makambo e bimi c'est Madiabo. Nini e bomba mina sima Madiabo. Nini Zawadi a lobby que ba eza Pasteur Moïse te ba épargner ba continuer na mambo la té. Comment se fait-il pasteur basé belé Zawadi ana ki ko épargner car pasteur wano tangi kombo. Direct oyo Pasteur Moïse a sali par la kiba. Pasteur a lobby akobungi se tonga te azana posa te bandimi babunga. Est-ce que ti bolo ba mamuke bolo ba jeudi bokolo ba boko salabo ya yo mabezate tango yo ko dénoncer baninga lobi ça jeudi ako dénoncer ce que vendredi ba tika ngoka bongo parce que mbakando vani ba bengo na momino azo le direct a obeta lisolo nenge Zawadi abeti na nenge basala ki vaseline na nenge azoki na nenge makile bimi ale yo pe mobile ko la yo prince Luamba ozongisi moso kwa Zawadi na kwa za nani video mo bimia wa vraiment Kalamba ina se fi wana likolo makila pe a tu vraiment Kalamba tu na zaki troisième personne kati ndako na filmer Zawadi obimisi vidéo wana posali clip te frère Mike Kalamba est-ce que viola qui est toi viola a violé ndeni surtout le Mike Kalamba ina peniel 1-1 vraiment c'est là sûrement la grande Nabi Nena Sivino a invité nanga ya lelo par rapport à l'actualité côté lelo vraiment au batutu bakamwe démission il y a frère Mike Kalamba pasteur Mike Kalamba na Madiabo pe Madiabo pe bazui acte nango ba ndimi démission na so pasteur Mike a sali de lelo bon pourquoi il a démissionné na Maman Madiabo ça par rapport à nini na moni a aussi batusoni surtout si Madiabo sonu comment non il a vite compris que derrière bêtise on sauté bien Madiabo ana simanango pour ne pas qu'il va continuer car ko saluer yango milongo la tikabango il a compris ça moi il a compris ça comment se fait-il mutazaki liboso mo pouye mo rasengi démission il a compris que derrière makambo Madiabo azana signer derrière makambo e bimi c'est Madiabo donc Monique a se décidé à tikana parce que amutu azaki malade et subitement bo vidéo e bimi et puis directement maman ba de bébé là ezaka eloko allons prendre le volume de l'eau amoni déjà musala c'est ça qui est confiance Madiabo oyo le créer rankine ina Moïse mbi passer Moïse mbi mais Madiabo peut confiance comment rekenera na idée pour na Madiabo ndi ba derrière mambo te à comprendre aza mukolo aza zobate agir bongo parce qu'il y a le pourquoi yango ndi agir bongo et le pourquoi soutenir démission oui je le soutiens parce que c'est pas normal biyondo zabo prince Luamba yo yeba Madiabo bakolo Madiabo bazalaki yo yeba kiango biso soto yeba que c'est Mike Kalamba amelelo oyo komi kezaki kopa Moïse Mbie et komi lelo oyo bakolo ba mosala ba vidéo pour leur mona que bazaki ba héros dans l'ombre mais toi ba moni que succès loko na bango et sali que tomi moni sako ba tous ba kanisa ya Mike Kalamba eza yete za biso ba mosala ba vidéo mais vidéo la bo sala pasteur Moïse Mbie fait bo sala ngona Mike Kalamba parce que yenda pesi bino lelo honneur au boza nango lelo tu vois pendant toi ba kebino boza ba kolo Madiabo c'est pasteur Mike Kalamba c'était pas pasteur Moïse Mbie qu'on se dise la vérité pour bino boza kali kam kito kangi sibino ali kamba kangi c'était tolo bande vérité puis tolo ba makambo ba yena ngona internet ni tete intérêt tonga tolo bangote tout le monde mutunyo so yebi ke Madiabo autorité morale na bango ezalaki Mike Kalamba mais lelo ba kolo nango ba bimi moi ça commence la ba vidéo na ba sœur nanyo comme la bosse sœur Deborah to moni ba osala pasteur Moïse Mbie na yemba zo yemba ndiemba français bango baza ba francophone mais biso pe bato total la bango total bango to bisi bango ke boyaki bozaki ba héros dans l'ombre mais boyoki elengi ya gu ya Mike Kalamba ya muluba apesi bino gu ya eloko na bino mais boyebaka bokotisa Belvi na Mike Kalamba ina rankil mo likolo ya kombo Madiabo comédie omoni pour ni eza ya biso Madiabo na biso yozo yango ndenge no komosela ngo comédie or eza ina ka kombo mais nini e bomba mina sima Madiabo nini e bomba mina sima Madiabo total la rende toke na ok merci tozana c'est là somana vraiment tokende na lombango mingi silitini non laki ninga expliquer qui akotika atiki ye ser wana après aye ko récupérer ye ba continue na voiture à l'aise
il y a le bien regretté qui pour la nini pour na andima qui ke azana ndako ba ozoye pe abandi ko simba ye na kataka mwasa libala azana l'aise na mutu oyo asali pe belle famille zotala ye na mutu alobaki wana vraiment yango kasi longa na oloba te ngai so nazalaki semeki ya zawadi kaka na butu wala tonga salaki video wala mama libala ekufi na ye pe na ndako ya na ngala vande na ena bana na ngala bala bandeko na ngato mobile limbisi bon kotala pe mobile yango c'est tout à fait normal à limbisa ye kotala ka mobile les parents ça mobile c'est tout à fait normal à limbisa moi ça modèle wana donc ça couple moko boye femme mariée na homme marié ba sala la ba couple ba déstabiliser ba vie ba pasteur c'est tout à fait normal parce que mobile lui a na réflexion mobile a na raisonnement le quoi ya kibo moto parce que mbaka ndo vani ba bengo na momino azo le ka direct a beta li solo ndenge zawadi abeti na ndenge ba sala ki vaseline na ndenge azoki na ndenge makile bimi ale yo pe mobile ko la yo prince Luamba ozongisi so kwa zawadi nanda po azana nani donc maman 4 bana ko sala le côté boniko maman 4 bana 15 ans babali na ba 17 babali na 17 ans baboti zawadi pèse 25 ans tout en peu est-ce que ça âge na ekala longi na ça po ni 4 bana pe na espace la 8 ans botek da 4 bana po mona ke YouTube ka ngani na kamukolo ba na poto balandisa ndepso to landisa te na poto mo be car pèse alaka mais est-ce qu'on a 8 ans on a 4 bana c'est que après une année à juillet aboti après une année à juillet aboti po to calculer on va 9 mois ba une année ko sabiso ka ke po poto ba futa ka bana yango na bota ibongo lokuta do âge na zo pesa c'est faux et archi faux azana vrai âge na e au-delà ba 30 quelque azada ba côté kuna pas na bana wana azana bango wana il faut azana ba côté kuna ozomona elo mususu nga zo sala nga passe mingi zani ko salir ba crédibilité ba sala na nzambe et puis loko moko faut batu ba yeba mo sala na nzambe za nzambe te aza mutu wanga alatika nde kombo ya ki pasteur et liko na Mike Lamba c'est célibataire en dire si na loba bongo parce que tilo to mona te Mike Lamba moi c'est la nani oyo ko sala e passe ko le kabiso ba ndimi ya bango baza pasteur o batera biso pe aza moyembi ya nkolo o ba yemba banzembo edifiera biso mais ko bimala moi si ya libala bango batera biso ezara péché makasi ko mala moi si libala mais mosala nzambe koma ko sala ka bimala moi si ya libala femme mariée mon seul nzambe ko sa ndeni abimala moi c'est libala za femme mariée est-ce que femme mariée wana tala vidéo ya liboso publié ki Mike Lamba ya lali ya filmer ezaki déjà plan o ya préparé ki pona mon seul nzambe ya mona ba seul nzambe bon nakoloba ndeni mon seul nzambe azalaka facile à tenter neti Mike Lamba ko tala bo azaki tenter mais tellement la chair est faible à quoi il s'agit déjà na ba 6 heures notikie mozongele lisusu pourquoi bino bozo croire kala makambo zaadi azoloba est-ce que Mike Lamba a seul droit de réponse Mike Lamba a seul droit de réponse est-ce que makambo no soto zaadi na zoloba c'est vrai faut to luka to yebat pour ngana sa boso na pour déstabiliser prince na ko luka na lobaka makambo na faveur na yo et non na faveur na yo zomona nyonso wana zoloba qu'est-ce qui prouve que ça pasteur Mike Lamba qu'est-ce qui prouve que ça Mike Lamba mutasel makambo wana nyonso malgré ba po biso to lingaka to rabalo ba prince bazwe longi no ba kolia ngona nzoto moko bo ba bambi wana tala ba vidéo surtout ba publier qu'est-ce vidéo moi bimia wa frère Mike Lamba ina se fi wana likolo makila pe tu frère Mike Lamba tu na ki troisième personne ka tsanda ko ndo filmer au moins te que congolais to congolais ko te biso nyonso en général to luka ko comprendre le moko boy o mutazoli nga monter na pièce na moko boy théâtre ne bino ba tamaboke ne bosala ka bosala ka pièce mobimba yé pas monter na pièce parce qu'on a no bima na mutu moko boy za na à faveur ya pasteur na faveur à pasteur troisième personne za qui n'a pas sa vidéo pour ta la vidéo na bien bango balé moi sta même ta la téléphone maboko azate mobala kangi moi si moi ça kangi mobile parce que troisième personne azo filmer za ba tiki téléphone ngo pe bazwa ke ngo te pa supprimer ça n'a pas de sens ba ndeko ya Mike Lamba ndeko ya zawadi to mutu mo boya kote ka na ndako filmer bango na ko est-ce que ça frère Mike Lamba na vidéo na ils monté te eza vidéo monté ta la bien to mo te ba yo kabwana boy eza frère Mike est-ce que longi wana pe zo mo na te ke bazuka longi mo ba bambika la ba ba film pornographique au total wala bazuka elonga mutala balongola ba bambi maman frère Mike Lamba elongi ne maman ko mutu wana zo mona nazala kwa mutu zo ningala à part kingo pe à part est-ce que kolanda yo Stella maman oza pour Mike Lamba mais kolanda pe ba propos ba ndeko mususu pe ba za pour Mike Lamba
baza contre Zawadi mais la naki ndeko na biso Jerry Cobetox azozala contre Mike Kalamba azozala pour Zawadi so moni ke bokomi boye pourquoi pour musu baza pour musu baza contre otali bien te direct ya Cobetox alobi penake yenda za mutaliboso o Zawadi ya kokangisa poza mon pono imika aloba ibonga côté Zawadi te oyebi je suis Mike Kalamba poza muluba ti lemso peut-être na koloba ta za muluba boloba ke na tribalisme mais atali ke aza célibataire yo ye na yo verrier bosko ya sani alors il est mal Kalamba neti ngane na vandi boye na ko yete na contre na côté la Zawadi poza mwasi na condamner Mike Kalamba parce que moi si mobimba le rôle yé ninga zana femme mariée à cause ma moi salité et surtout soit tiara la mto kazana belle famille à cause ça tu nga ko tout monde zemba la sala ngote bongo yé femme mariée ke na yé na bona vandi na plateau na beta li solo ne mbal mo badam sona ki ngai pour na vidéo to pour na pièce à théâtre clip ba célébrer clip té a bénéficier be clip té atira moni ba publier déjà ba lobi ke clip ezo bima le 26 clip so la ndie bien ba célébrer na so clip té ce ko likona ngona za ya clip ya kité ya za perdante badam sonné si je comprends bien Zawadi obimisi vidéo wana pour sali clip té parce que moi déjà lobi na vidéo lobi ke na sala ki yango pour la na preuve tano muto zo une intention ça na mutu clip mais ça déjà une intention ya ko filmer pour makile bimaki na ni pour première fois ça la côté dans la cima la première fois depuis botama première fois mbali ko tabeta yango ka frère Mike Kalamba a découvrir yango na lo batalo ko papa la papa lo ba ane tolo mo faut que ça fait très mal, hein, malgré tout, c'est que ça fait très mal. Est-ce que par là, propos le baki wana, frère Mike Kalamba, est-ce que viola qui est toi viola qui? Ah violer ndeni. Il y a maman 4 balles que violer. Ba força qui est. Ba força est à cela qui on a conscience, ba força qui na nenga sima. Pour nenga liboso lobi, ta lobi ka on a nenga sima. Mais mon belle musupele mususu azarana satisfait na nenga sima. Na nenga liboso mon tout le monde vient déjà. Frère Mike Kalamba lela ni sima. Et ça nya za mobali. Boka solo bi bonde to boye ko banzi moto to boye ko prédication na été. Aza mo se na nzambe atei biso selon ye. Mais tous la preuve de ce qui est réellement au les Mike Kalamba parce que vidéo il a zo passé rapport na mobali et le mobali est monanité tu vois et le mobali est monanité oh yenga filma que Mike Kalamba ya lali et ko ça peut ngala bika osa ba clip na ye osa ba clip na ye et l'équipe bongo parce que ya na on vidéo le baké ba sala qui est preuve exacte fala et le konga na zo linga na ye bisa Zawadi au salaire erreur moko za grave. Pour biso ba congolais ton dimaki wana ezaki pasteur Mike Kalamba avec tout de respect autopé sakaye. Il fallait la personne vidéo pene ya mobimba ya Mike Kalamba nde ya yo moko monani. Ozomona bazo so la vidéo ke na black sana nga mwasi na mobile mais yo vidéo elenga vidéo ezaka yo moko omonana nde ba osala o. Donc c'est tout à fait normal pour te comprendre que mobile nanda ka sala ke boté aboti sae na ba coup de coq bana 4. Akuta ce qu'on est bon tonton. Mais ce que les années Mike Kalamba était abîmé sa combo ya vrai ya moto asala ki makambuana non a salut crédibilité Mike Kalamba wana ndepenza to kolinga te ba convocation ko ya en désordre surtout le ba Mike Kalamba ina Peniel 1-1 Mike Kalamba bazande monté Peniel a bête qui bi marqué à l'extérieur c'est bi marqué à l'extérieur mais Mike Kalamba a bête son soir to ba 1-1 te bazande monté Peniel longue Peniel monana Mike Kalamba tisiko to yeba te za yeto yete eza nango ba vidéo ba copie coller ata yo moko yo sala oza réalisateur oyebi mamna lobati eza ba copie coller mais oya moi c'est za ki bongo te moi si nzamba bimise na bo moto to yeba o ya zali na parce que aki ko salut crédibilité mosel na nzambe mais oya mosel na nzambe za ba copie coller pour na ko déstabiliser mosel na biso to moni moi sine mama bana ne na bani na yaso tshaba boba victoire ozo mo te ki ba analyse comment ça ma pebele te ye kaka ndaza na bi pasteur Mike Kalamba za na bi te te exactement moi so balaxi so na vidéo net vidéo ya Peniel nde to kondima ke eza Peniel pour oyo to moni atel kolobo eza lokuta téléphone eza copie collée eza ba film pornographique ba bambi Mike Kalamba tano ba ka ninga azaka discrète makasi bongo ala zo vina ya ko exposer yango na en plein air bo po vidéo ke ba ko publier nga kaka parce que basi ba koma ba maline ba ko publier nga kaka atayo moko c'est ça eza sens te ba tiko ko se mto ba ko stresser ya ko na ba hôpital la seli ba crise kitoko te puis nzamba lingi bongo te yo Zawadi yeba ki oza lisumu ya vie na mobimba tina 4e génération na yo ozaka mosa lisumu parce que une femme sage bâtit sa maison yo bâti nini bana na yo boti 4 wana vidéo tikalaka
tokolbungisa ye msu actualité kokoya mais video ekotikala mwana no liboso amona mutakala no na internet bakoko no bamona mutakala no na internet otie nini na mito bana ozomona te balingi pete mwasi ya Mike Kalamba ya kala bibaki mutakala babimisa mutakala pasteur Mike Kalamba balobake bana Mike Kalamba baza maudit ou bien maudite pona papa lakisa mutakala mama lakisa mutakala lokuta wana za mutakala Mike Kalamba ite bokosa bobimisa biso vrai longi ya muto asali video wana poto yebi poto kene na kosi ça va vraiment rapide poto kota na direct ya frère pasteur Moïse Mbiye tolanda ki po batebele banolo ba que ba jewana mutasali ngeza pasteur Moïse Mbiye po bazo kanate pona mambu ya majabu bazo kanate Mike Kalamba na Moïse Mbiye ba Marcelo pe bazana wakati wana parce que bato ndoko akize mingi pasteur Moïse mais la fille Zawadi alobi ke ba eza pasteur Moïse te ba épargner ba côté na mambo la te vraiment olobi ni papa wana bon pona makambo wana ngelo ngala ko lobezaka ke vérité nzambe kanda yebi tu vois tokoko bato épargner mutentel to épargner mutentel mais ce qui mutentel wana bo épargner ce kaza coupable aza cause ya kokwisa muninga nzambe kanda yebi le seul et l'unique qui juge na sa Moïse ara nzambe nga ko solo mabe mo be prince bat ba temba otunanga c'était là mtose nga na sali prince le côté mais conscience nanga. Comment se fait-il que pasteur basé belé Zawadi ala ki ko épargner ka pasteur wana tangi kombo ozomona te ke te papa ya ba guerre o bazaki nango pasteur Moïse Mbiye na pasteur Mike Kalamba ba guerre wana pona mama Diabu so batu baneki ko citer pasteur Moïse ndem dans la sima ya mama ya déstabiliser Mike Kalamba yango abi nombo ko tsela mama wala te bon ce qui na sens wana biso pe to yebite total ra ndenge zo kendele moto ezo pela na ntongo moto ko kufa nde to ba nzamba ko finir ka pa komisa mona mboko eloko mona comprendre ce qui mutu moko zo sa malamu kaka faut luka bako isai kala wana majabu wana banda totikala oyeba te ke pasteur Moïse Mbiye azala na kati wana mais lelo oyo majabu esili to komi na fin ba bisi biso ke Moïse Mbiye azala na kati majabu allez-y comprendre la PC copango les allez écoute babeta la matanga pasteur Moïse abeta la matanga mais pasteur Moïse par rapport à information na zui penda na bato ba na majabu wana pasteur Moïse aboyaki no beta la matanga abengaki Mike Kalamba ya brancher Mike Kalamba abeki ndengo ke wana ko senga no mbongo te kosenga no mbongo te tout ça mais Mike Kalamba ya kei abeti ba pese $5,000 à partir ya wana nde relation salemaki na projet Matabu ekotaki ba yango na lobby tous en ont battu tous on a likambango non ngai obenga na ko betala matanga mo na senga mbongo te pongani na zampunda la yo bana nga ba biki papa ya relation za ya yeza ya Mike Kalamba ite allez-y comprendre prince you know ce qui invite à pesa mbongo prince ya mbaye ko pusenga mbongo te elaksini pas za relation nanga te azali na raison senga mbongo na yeba ne babiki papa bisa ke betala matanga il faut ya na mbongo pa ke musala Mike Kalamba ezakani est-ce que Mike Kalamba atekaka bombo azaka na boutique te abetaka musique yango sala ke elie sai na bana na ye parce que akobeta musique mobo asenga mbongo te pour na relation na yo ça n'a pas de sens et puis montant na zoa ki savoir faire na ye na matanga nde sai ke ba considérer ba pesa ye loko wana c'est ça non siko problème Mike Kalamba place na zawa. OK merci tozala c'est là vraiment esa munene vraiment c'était là surtout quand on a direct pour tout le Kenya aussi ça direct oyo pasteur Moïse asali pa la ki ba to samedi à Roloba vraiment bon je dis Roloba plutôt eloko esalanga pasi makasi ezali banda kwa nzambe komi ba parquet et puis banda kwa nzambe komi bisika wapi ba pasteur na biso ba komo sala ba komo senga bato ba sala ba direct pour le kana YouTube esanga pasi obina tango akala tango nzamba betaka film na église asenga ete ba caméra ya film auto mona reza film basali après bané mais elle rend la bible ke nzamba betaka film yeso betaka film pour kutaka ba oteka na temple na mais les za subongo te ranki na pasteur comment c'est likola cher compte à rendre ba pasteur comment c'est likola ba cher par rapport à pasteur Moïse ba prédication sala qui dernièrement na ba dimanche ba ni tout ça takaki bande ko mususu na ofinga la ngai pasteur Moïse nazo finga tele ba vidéo wana en plein kilit à côté ba dossier mususu ezaka Moïse Mbiye te ezapela ba pasteur mususu azaka lo ba pena boye na cher ando lo ba taka ba pasteur zo ba yo ser intel ovandi wana oza tatouage place boy otola na hotel place boy yebisanga na wana molimo Saint-Esprit nini wana muta utile na hôtel yo pasteur oyo na cher donc na sambela te pona utile na hôtel ezali ya repos ezaka pasteur Moïse Mbiye te ngana tie bango surtout car en général ba compte rendre ba pasteur comme aussi na cher ngala ndi pasteur Moïse Mbiye linga lobit
mais loko ya passe eza nini pasteur alobi akobungisa etonga te aza na posa te bandimi babunga. Dieu merci bato bango comprendre lelo ke biso to la posa obunga te. Dieu merci ba pasteur so bango comprendre ke to la posa obunga te to yaka poto yoka ainsi dit l'Éternel et non ainsi dit le pasteur. Parce que ils ont les casques comme le théâtre. Depuis sur YouTube, YouTube est église, l'église est comme si l'église va comme si l'église YouTube. Pour talara bango nio so mo le kana YouTube. Sans exception, pasteur nio so za église amine bango le kana YouTube. Na pesi bango guana, pasteur pétage. Ozomona. Nyonso ya lobi ki akoloba akobimisa ba vérité yene ngazana boyi na ye akosangana suna batute akabwani na batu nyonso c'est bien bon mais soki ozaka kana salité o baninga bana ngoyeba ki elata atolu ko sukola ndeni soki salitane si kola yo ekolo po mutu monta olinga yo ya na télévision oloba mabe na ya tika yo et surtout na YouTube to comme na coup sur coup so betinga bona luka place na obeta est-ce que ti bolo ba mambuke bolo ba jeudi bokolo ba boko salabo ya yo mabeza te eloko wana fallait passer avant les canaux télévision lo ba ke na oloba la na dénoncer fallait ça un examen de conscience est-ce ba conseiller peut pas ba conseiller ba conseiller que non okepe boete mais lelo biso to linga su ba conseiller te oyebi mutako mo sala na sala selonga conseiller za non wana nga na sala o saint ba ko ka saint esprit m'a envoyé les dieux m'ont envoyé mais faut ko yeba est-ce que tangu na sala eloko wana retomber na ngo ezalani tu vois asali na bien ko ba ka kabwa ina batu nyonso aboko bungi segis mais soko bungi saka de abandimi bampate tangu yoko yoko dénoncer ya baninga na pe bana mitema mabende te épisode monsieur Robima ki yango na lobati tangu yoko dénoncer baninga lobi ça jeudi ako dénoncer parce que vendredi ba otika ngo ka bongo samedi ba otika ngo bongo on n'a pas besoin de ça tous a besoin boté ya biso kozonga ya mwana nzambe et no boyela biso ba fitita ba no bo salaka o boyaka na YouTube wa to ba wa zanani on n'a pas besoin de ça pour ça na biso za boté ya biso parce que nyonso bible loba la biso yango comme salama to bambua ba komola na batu ba pasteur ba komi mitakaliser ba chante ba komi mitakaliser donc nyonso bible loba ya mabe attend de la fait comme dako kokisama à quoi ça bobo la biso ba débat la bino attends on que ça marna na kuku et bimaka te comme on en pense comment bimisa na vidéo on n'a pas besoin de ça. Ok, c'est bon, merci. C'est là, tout comme na souka, mais par rapport à l'actualité, mais côté il y a beaucoup de 23h, au bas chaîne belé pe coton, il y a fabrication na philo, dans ces séjours à tirer na potoana, mais bah comme on sous ce côté qui wana, mais al gata ngalité, attends bah comme moi à l'obagi maman, eux concerné pe hérité. C'est que c'est philo na comment philo na Yamado dans ces zones, moi boyo kanezate, fabrication sazo lugazonga, mais belé zawana. Par rapport à sous il y a quoi enregistré nani enregistré nani aboka on les réseaux sociaux baza mikolo ba mbale na boss na bango na ba danseuse ba mikolo ba sokola na douche ba kanga rapport donc ndeto za boye lelo komaka likambu ya enregistrement na yo boss faut za maile tango lingo sona ba danseuse no tala lelo to ebite na bimisi voice one et puis la voice wana qui dit la vérité na bandai muninga mais na ebeke ba sukisaka na kombo ya héritier Watanabe po ye na minute waza kombo amunduki na ba musicien beta na yo yembisa yango nga na lobi te beta na yo yembisa no mais pozwa no kutana ndena chef de l'état faut kutana na on héritier Watanabe coup de chapeau donc c'est tout à fait normal ba lobela e so ba lobela nenga malamu c'est bon so ba lobela nenga mabe iya zo mataba ba zo kitaka pour Fabregas azapeka leader lokola héritier Watanabe parce que pour anini ko sala ba mambo na ba danseuse na bino c'est dire quoi donc zara passe on a koloba la bango pena zara passe mais Fabregas ka nenga zana état que leader zalaka mona ba réserve attends ozo solo la yebaka ke monde enregistré et comment ba ko enregistrer ba publier kaka talaka ko déjà combo biso beto luka to diembela na yo to selo ba actualité tane to komo lobelo lelo na YouTube mais là msu yo du mo linga no mambote c'est juste parce que au solo la ki ka ko tanga ba combo ba tunde voice. OK, c'est bon, merci. C'est là sûrement na to komina suka ya émission na biso ba tala yo moi le basuka pour na émission pe 2-3 personnes gandenge zala. Le basuka non pe ça ezaka pas zawadi yo pe na zana vie na mobimba otikali malheureuse. Pour luka ko ba définition ya kombo na eza mwasi ya ndumba ya ndoki ya Mswahili. Donc c'est tout à fait normal pour mambo sali ezaka kombo na yo pena. En tout cas, on a place on a convocation pour to samba la vidéo. Oh yo sambu ça pasteur na biso to respectera. Donc tant on y a la convocation, il faut ba mal à la tête ya YouTube bazali. Pour ya qui peut ba lobela yo, to lobeli yo.
tellement za mwasi ya ndumba ya ndoki ekolo na bino yango yepo o déstabiliser pasteur Mike Kalamba mais aza mwana nzambe bako isaka mosai na nzambe pamba te et puis pona batumso batikali na webisa ba on a vu pasteur Mike Kalamba garder silence l'éternel stabiliser yo par rapport ya o uti ko sala na o za lelo et pour bazwa eza moi passe pour bomba mi pele msuna sala boko nzambe ba bongi raison na on que déjà nzoto makasi m soit déjà na Congo na bino batu boza wana kaka pona ko encourager ka bato basala ka mabe nazoto la zawadi wana batu msu bazo finga mais za batu ba okotela ye pasteur Mike Kalamba za mabe pasteur Mike Kalamba eza beaucoup mais msuna ba commentaire pour nga la répondre na ba commentaire nga ta la commentaire soko fingi nga la ko ya penza nga la ko zongisa pour na pe moi maman msuna papa abiso là je dis un grand merci na batu surtout bazar en assistance et puis merci na maman Blandine Bassé na repose ce espace kitoko bo création boucle boutique d'habillement mais na coin juste ya Isangi la wana bloc so prolonger ka bloc na coin ya Isangi le mona Blandine Bassé les awana donc ya ko sombila mba kitoko et puis je dis un grand coucou à celui qu'on appelle Modava papa de moi mon papa chéri mon tema na nga papa na ngai motema maman na nga moko donc bambote belé et puis merci beaucoup na yepe prince Luamba na repose sango pour consulter au 25 pourquoi pas à cordon trésor wa lukong bambote belé maman bela dinganga bambote belé moi c'est un monde sans microbes bambote belé na. Ok, merci Stella, nous disposé Tanayo, na plateau, merci, Nabino tout, Bolandi, Bisso, Bolandi émission, qui toko oyo zaki bongo na Stella Soirman na babi, et sa mounene Stella Soirman na babi, mbanga ya danger, babi mal à la tête, vraiment ya YouTube yéyo, vraiment Stella Soirman. Merci Nabino tout, merci na Cordon Trésor, merci na Jack Kanangi là, Oazaki derrière caméra, babi Blandine Bassé les bio, Blandine Bassé les bio, boucle création, na bloc on kotika na Isangi la veni Sangi la numéro 23 pour ma boutique d'habillement et Fandape ONG Mamoutou et ça correct merci Nabino tout le monde vraiment na émission et qu'on a beau continuer qu'on s'abonner qu'on liker qu'on partager et qu'on a vraiment bien Nabino Prince Luamba pour les Mukendi après Sali Nazana pour Nabino vraiment bye.